Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya mokolo mwalelo. Mercredi 16 décembre 2020 tokobeta masolo bandeko nangai bokolimbisanga pona la kakibino le professeur Jean-Denis Kassese. La technique a fait ses caprices. Ça n'a pas été, je vous promets, il y a le professeur Jean-Denis Kassese mkolomo lobby jeudi to kozwa le professeur Jean-Denis Kassese pona bao bazaji kozela ko yokaye ezala bandeko oya bana UPN tout ezala bandeko bazana ULB ezala bao bazana poto bao bazabi sikani so baye Jean-Denis Kassese. Nous nous excusons pour na désagrément oana masolo na député tolingi to beta masolo ya massacre encore une fois de plus na Irumu, kuna na province ya Ituri, bao ba inga ko boma bakindaki babomi lisusu. Bureau d'âge, ils allaient continuer, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Oyo Janine Mabunda Sengaki a interprété l'article 31 de la Constitution. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Du règlement intérieur. Ba prolonger ba pesi 30 jours pour une session extraordinaire pour notre installer bureau. Mais tout ça na moi problème. Il faut attendre parce que le Conseil de ministres ne se tient plus. Et makambo moi belé installation à bureau définitif ainsi de suite et ko sale mandengeni masolo tokobeta masolo ya ndeko nangai bandeko nanga FCC balobi ba monter comité de crise na bango balingi bazonga pona kozwa bureau ya Assemblée nationale ndototo eza ya solo masolo tokobeta union sacrée pour la nation. Ezali koko base kozwa batu 30 députés sur 48 ozali ko constituer assemblée provinciale ya Nord Kivu ba adhérer na union sacrée pour la nation. Masolo bande konangai gouverneur ya Mongala yepe adhérer na union sacrée pour la nation makambo ko kende malembe. Nous venons de l'apprendre que maître Pascal Nyembo interdit Yakobi Mana Congo parce que bazo estimé et pas la justice que azana d'information à ma casse ou la koti kopesa na justice en rapport avec les détournements ya ba minerais fraude minière yemo kwa sala azala ki coordonnateur ya lutte contre la fraude minière mais ba estimé que il faut avanda apesa ba information. Je fais un service vous donnera les infos en rapport avec bar 50 na bar 51. Oyo alobi eza déjà kuna. Je pense nous pouvons commencer par lui. JFM. Merci Zanga JFM service. Kandenge to mesana bino ba client. Na opesa ba client nous d'abord merci na ndenge opesa nga confiance ya bar 51 na bar 50. Bar 51 on a le baki na bino que et rolongwa le 25 et au coma le 15 et puis c'est commis donc juste information nangé za yipona ko informer ba client nous sa bar 51 que maswa eza déjà na bomba bazo sala douane. Tu payes à bar 50, ma soin a bien payé à la matadi donc tellement tu as un problème il y a 3 conteneurs malamoko monsieur se termine à boma monsieur se termine à matadi donc déclarant fois que matadi fois que boma donc yango et l'autre ngana yebsa ba client que bo pesa ngama passant bo za na moi patience moké to ça na sala musala douane d'ici lundi ba conteneur se bobima pour na ba client sur bar 50 na bar 51. Alors on a souhaité bien sous ba joyeux Noël pour na ba client sur JFM service ba openan ba komina ba client na bisoté. Merci alors message dans Zaki Nango Yangwana. Les gens de mon JFM service. Voilà. Et zawana parce que moi inquiétude de bandaki moi makasi na bandeko balobi JFM alobaki chaque mois conteneur bandeko nangai. Je dois vous dire que d'abord nous autres ya mon ko JFM service et tout sama qui même temps beaucoup mon image na wana vous allez comprendre que nous autres allez ko tungisa. Avant que to continuer, Bandeko Nanga, je ne peux pas commencer cette émission sans avoir une pensée pieuse en mémoire Yandeko Moko Sarah Fanny da Cruz, cette grande dame que vous voyez là, était vraiment une amie à moi. Sarah Fanny da Cruz, qui journaliste na digital. Certainement avec une tendance trop proche à la famille. Il y a sénateur à vie, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, trop proche
il y a Maman Olive Lembe, parce que partout, Fanny et Sarah étaient là. Naye, na celle que nous appelons Dada, Angèle, certainement. Bazala Kiwana, il s'est complété. Je ne savais pas de sa maladie. Cette grande dame est partie. Elle m'appelait souvent journaliste à opposition, moi je l'appelais journaliste à pouvoir. C'est comme ça qu'on s'appelait avec elle. Sarah est partie. Et quand j'essayais d'appeler de Konanga à moi, c'est Sylvie Bongo qui me dit qu'il ne parvenait pas à Koloba. Elle ne faisait que pleurer pour la disparition de Sarah Fanny da Cruz. Alobi, Bazouaki est une tumeur de cerveau. Et Maman Olive, c'est beaucoup de pensées pour elle. Batindi na Rabat, qu'on a passé l'opération, le cas qui vient, mais après, elle nous a quittés. Elle a quitté la terre des hommes. Sarah, que ton âme repose en paix. Selon le programme nous donné, son corps revient à Kinshasa le vendredi. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Maman Olive, l'ancienne première dame, a suspendu ses journaliers dans Nord Kivu, à Koyana Kinshasa actuellement à Goma, à Koyana Kinshasa pour accueillir les corps de celles qui l'accompagnaient, qui étaient toujours avec elle, partout. Voilà, Motili Abatu, Okolobandenge Nini, Nsambe Yemoko Mtoyebi, Makanisi, Mayeli Abomoto Suki, cette beauté, cette voix, cette intelligence, tout ce qu'elle avait, est cher pour son mari, parce que Sarah était mariée, tout est resté. Nzela est comme Moussous. Yango, je ne cesse de vous dire que Bande Konangai, tangu zamalam, tangu nzamba kopesa yomoko, mke, oui, pas qu'on qui s'attend kaka na église, oui, à l'église on va prier, mais qu'on pose ba acte, aux églises elles recommandé, la Bible recommande, et cause la malam Bande Konanga. C'est pas pour rien que bozo mona du kuki na biso. Ça c'était hier. Ba image wana bokomona ba tutu wana ba yaki lobi, tozaki na bango. Bamsus ba kongulu mane bokomona. Bazo ya côté bazu ba affection neti na minito. Tozana bibembe mi bali ya kokunda. Na centre ya Kitambo. On doit tout faire. Ce n'est pas parce que tozana ngo koleka. C'est parce qu'on estime que nous se tukuta izala ba veste tokolata izala ba mitu katoko tambolela izala ba mapangu tokojiko somba bande konanga nyonso kotikala. Ce qui va rester na mitu ya batu bakobanda kokanisa izate ke ya somba mapango alingaka komisa Kinshasa ya yemoko puke batutu bakoma ba locataire na été bakokanisa ka bolamu to salaka tango akopesa nzamba akopesa ka yona nu 100 francs bande konangai kanisa ka pendeko izamokili. Sarah ne savait pas qu'elle pouvait mourir à cet âge-là. Azati komi mon achal komi mubange. Je me rappelle tangu blague oya image ezobi mabato bazo monter image ya mutu nega koma ki mubange. J'avais vu la photo de Sarah Fanny da Cruz, mais hélas, elle est partie, elle nous a quittés, elle nous a précédés. Sarah, tu nous as précédés. Mutuna mutuazana ngonganaye. Mais pendant que Ozali, il ne faut pas baye bakaya mbongo ka mukolo baye bakaya. Mukolo ebungaka bande konangai. Kanisa ka bandeko. Kanisa ka ba orphelin, kanisa ka ba veuve, kanisa ka ba oyo ba personne avec handicap, kanisa ka les personnes vulnérables. Ils a bien. Comme atangomba, oui. Côté ya, oui. Ko intercéder eza malamu. Mais ko sunga ndeko, oazana kacha pasi. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Elle est partie, cette belle dame. Elle est partie. Voilà, Masolona de Pité Bande Konanga, Nzela Yabisonio Sotou, Nalingina Tcha, ce jeune homme, Louawa, âgé de 30 ans, il est à Lausanne. Allez, mbote ndekweleze. Mbote. Uzotala ndekweleze te. Mbote ndekweleze. Mbote nakweze. Mbote. Ndekweleze. Mbote nakweze. Mbote. Na bana. Bana. Ya pesa mono. Mono. Pesa mono. Pesa. Mono. Pesa mono. Sourire. Sourire. Oui.
natindi atindi loso noso na madeso madusu na soso asoso mpo na bana ponomba bana ya Congo Congo ya pesa mono sourire. sourire Ale bolia malamu kolemayamo Nzambe Zambi abatela bana abatela bino bino abatela bino bino nalingi bino mingi. bino Ale ndeko Eliezer oyo boomona ezali Rijandi Luwawa nde ngai mama ne na surnoma Rijandi Luwawa un enfant pas comme les autres. Aza na 30 ans yo mo oyebi histoire na ye bosi bosala na papa Molière. Ye Rijandi yeyo aza na 30 ans aza na mémoire ya bana ya ba 2 ans boye kutu mwana ya 3 ans aleki ye mayele nde boomona tata mobimba oyo me tolembaka ye te. Totali ba video esali biso mawa yango nalingaki vraiment nasala mwa participation mpona Noël ngai na mwana na ngai nde na kombo ya mwana ngai na ndambo bapesi ye yango mpe nalongoli ndambo na compte na ye natindeli bandeko na ye oyo bazozanga sourire mpo bameka kolia loso na madeso na Noël oyo. En tout cas tosouhaite bango ba bonne fête. Tokobanda osala lokola totali émission tokobanda osala chaque mois totindela bango mwa apesa mono sourire comme ça bazala bien. Me nalingaka nayebisa bamama na bapapa oyo mpo namonaki video osalaki bapapa na bamama baobota bana ya bahandicapé il faut bayeba bana oyo tobotaka il nous apporte de la joie en même temps na baplaire mpo bavi na biso tozaka na baplaire mingi tozaka pe na bamoma ya joie mingi na bango donc ezali bongo donc topesa bango ka baaffection mpo bango balingaka babotama te biso batolinga eza responsabilité na biso batolingaka tobota bango bango bato balingaka kobotama te biso batolukaka tobota bango mais lere baye na mokili il faut ozala quel genre ya personne ya être humain ki oboti mwana ana problème. Ce sont des enfants sans défense. Mais soko otiki ye na nzela otiki ye na balabala yebisanga aza na bapinzoli aza na babave nanango akolongola ye babave wana nanango akosulungola ye bapoti nanango akokata ye suki nanango akosukola ye mai nanango akomelisa ye mai neti ngai ya ngai azalaka na butu alamuka afanda na masuba aye pembeni ya porte. Mais soki olamukaki na butu oyo okuta ye akita na mbetu pembeni na porte sans défense siko kosala nini biso tokobwaka bango te. Topesa bana biso bolingo vraiment topesa bango bolingo. Nzambe ye moko ayebi mpo anini apesaki biso bana oyo yango na obeta sete yebisa bamama wana mpenza bo baobota bana bo toyebi ke eza mpasi biso nyonso nde toboti bana oyo tozosouffrir na baregard on souffre baregard ya bato ya nzela parce que un handicapé mutu nyonso amona comme moins que rien mais biso faut to supporter ba moins que rien na biso moko to valoriser bango to pesa bango souffle ya vie vraiment na kosenga ba mama ebele balanda exemple na ngai ndeko Eliezer mpo nga nalembaka mwana na ngai te. Bien sûr que naza na poto toza na opportunité mais mingi pe nyonso kaka na poto pe mutu bazwaka so ya bana bango te mpo mingi na poto pe babwaka bango na bainternat parce que eza facile te mais tosalisa bana biso tozala na bango. En tout cas Rijandi apesi pesa mono sourire. Vive les mamans bo nyonso bana bana neti Rijandi Nzambe apesa biso makasi tozala elongo tolonga komba na biso ya kosalisa bana biso. Bonne année et puis bonne fête na bino bonne année 2021 écoute bino bien. Vive pesa mono sourire. Merci mama ya Rijandi Luwawa. Voilà. Wana ezalaki entretien ya ye na mama zotangisa.
Boyoki Mama Zoloba, Mama Siko, félicitations. Parce que Bele Babota Bana Ajoana, Bamona Lokola Bazana Libabe Mokobo. Je sais combien au Bundakaka Pona Mwana va se sentir heureux, quel que soit l'état naïe. Alors, Biwanake, Azana 30 ans, mais mémoire naïe, Zalokola à Mwana 2 ans. Mais sa maman n'a cessé de l'aimer. Je dois vous rappeler que tout ça, l'émission sur le dossier de cet enfant, parce que maman a payé ça comme je crois $1500 pour que Baboua Kayeka et pas Kofi Olomide. Pour na mwana wana se retrouver à se kata ko se kanenga zo se kama mukewa. Nos mamans, vous méritez tout le respect de notre part. Pour na papa avanda, ba papa baza muke sur les 100% des papas, peut-être 5% de bakondi mako vanda na bana yandingo ana soki likambo monene. Et belé, il faut pas kangela ina ndako baye bateka ainsi de suite. C'est la même chose avec les personnes avec handicap. Maman Siko, félicitations. Ils sont à Lausanne. Bazana, Lausanne, Azoyo Kamwana na esonité. Yango na lobaka pepo na maman Elodie. Abotabana na yeba autiste, je crois Mibale. Aya Fongoli, école centre za Pembinia. Yabana autiste. Tika ko bomba mwana nandaku mwana wana zo mérité pe ko zala lokola bana misusu. Je dois féliciter encore une fois de plus nos mamans. Yango na petit saka ba maman mususu na lobi tika ko sala buzoba tikela ngo bana mibali. Tika ko zala manipuler par un petit monsieur parce que peut-être abimana yo parce que akabela yo abandi avandi boye. Allez, kende kuna finga mutu boye. Boza ba maman na biso balobaka qui éduque une femme, éduque toute une nation. Vous méritez le respect nos mamans. Na pesa bino exemple ya moko pe azana Londres après ko bengisa papa na ya kimandako alobaki akobota mwela te. Il oublie que même nengazana 2 pieds wana ko sala accident a commis pe mwela. C'est compliqué. Félicitations. Jeune homme, Louawa, ça va? Allez, ça va toi? Merci beaucoup. Bandeko Balandi, Nalingina n'a abordé ma question, mais allez, joyeux anniversaire à toi, Riche Tempête. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tempête Riche. Joyeux anniversaire. C'est un ami à moi, il est Richard Tempête. Wana Muyanzi Muluba. Alors qu'il y a Muluba, il y a Muyanzi. Mais Moutoua Fingama, pour la sens na ya combat. Joyeux anniversaire à toi, cher ami, Riche Tempête, l'ami de tous les temps. Tu mérites mieux. Mais la République te reconnaîtra. Parce que, Nalobakanabatu, chaque fois que je parle de toi, Richard, Nalobakanabatu, il faut faire la différence. Et Zana Moutoua Kota eu des pes. Alanda Tshisekedi. Kapona parce qu'à Zande Konaye. Parce qu'à Zamuluba. Par fanatisme. Sans comprendre les idéaux. Mais respecter les gens. Si tout bas, tu as école, on a bien noté, au balanda idéologie à Tshisekedi. Il faut moins respect. Attaché. Moi, na mobali wana, balinga kutuba sale mabe pa bande kunaye. C'est lui qui a mené la campagne de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na Bandunduville. Et les jours, il y a publication, il y a résultat que Félix a l'équipe. Bakenda babambi mabanga, nanda kunabanga. Richard, tu mérites mieux la patience. Il ne faut pas te sentir aussi isolé. Un combattant ne désarme pas. C'est une question à panier qui circule encore. Joyeux anniversaire à toi, cher ami. Si je l'ai temps, je vais place à Koliata Mwataba Mouké en votre honneur. Masolona de Pité Bandekolangai, massacre Salemi na Irumu. 4 personnes ont été tuées. Naba système moko moko ya kukataka batu ba macheti. Sans que revendication claire et exale. Les buveurs de sang. Ils ont compliqué. Je compatis na bande konanga tout bazakuna. Avec espoir qu'un jour,
les choses changeront. Et bao bazo sala yango porteront la responsabilité. Wane kozala teke o chasse à l'homme. Chalamwana loba mkolo okolia ligorodo yango okobota makwanzate. Merci à vous. Mes condoléances. Nabandeko oyo bakufeli oyabango. La Cour constitutionnelle s'est prononcée, va décider que le bureau d'âge est continué Kosala Moussala, va 30 jours, va installer bureau définitif. Mais la question que je pose, en attendant, Ilunga Ilukamba Alingiko démissionné. Maintenant, où Akobo a démissionné, bien sûr qu'il sera ridicule. Qu'on s'est ridiculisé. Conseil Julien Paloukou. Après ça qui est. Alors, il démissionner, sinon qu'on a la ridicule. Il fallait qu'on paie sa raison. Na Pius Mwabil Mbayo. A mon aki avant. Azaki na kati nzungu na bangwa lobi jamais. Prestation de serment na kokende. Batake, lelo ba komi minorité. Bakomi Kolanda. Pius Mwabil. Julien Paloukou aloba pe avant. Quand Pius a agi, j'ai dit aux gens à l'obien, hein? Donc, balinga dit pas profiter. Le kola ba monelaki. Vient nanga tunda. Balobi ok. Le kola ba tuana. To monnaie la kabango. On sait les manipuler. Bake pas Pius. Ba tuta ni na mur. Mwana Musonge. Félicitations. Les Andengwa. Les Andengwa. Un songi qui ne se laisse pas manipuler, ça quand même chef. Parmi les grands chefs qui ont fait l'histoire de ce pays. Ba grand chef Benza Bavana. Et ça biloko toko monate, chef coutumier na ba conflit foncier, azakuna chef coutumier ko manganga. Ozo linga OK ko luka qui c'est pas chef coutumier. Chef coutumier féticheur, nana monate. Et pas nangai, chef coutumier, aza chef ya ba féticheur, ya bandoki. Ya pesa kande ordre. Aza kuna aigle. Voilà pourquoi et pas nabiso, au komona poso ya léopard n'importe qui à la tangota. Jamais komona bilembo ya aigle n'importe qui, c'est pour les chefs. Aza kuna na bandoki. Nabanganga, Nabani, donc bazana c'est. Mais quand vous trouvez un chef coutumier qui devient féticheur, c'est le monde à l'envers. Il y a un moment comme on a un cachère de poule. Au comment on a un tambola, balati bilamba ya bumfum. Et lamba ya chef coutumier ko latango ko tambola, yo ananzelo ko ya kabanguba. Au chef en modèle ni. Un chef impliqué na muyibi azoteke la kabatu moko wana azoteka ka mabele soje pa batu combien après comment na chef coutumier ba ko landa ka yende bilamba kimfumu ezokimaka lokola ba kifuebe oyo balubakati babinaka omoni ba bifuebe boyebi ba bifuebe te ezaba oyo balubakati babinaka balata kama biloko ya bandeke na ba poso nyama bako binaka. Ça c'est autre chose. Et le pot de léopard que portent les chefs de chez moi a un symbole. C'est un roi, c'est un chef, c'est un empereur, c'est un grand chef. Et ça, le chef était au tambola, bako bengara kayo zoti mambangu. Bapo zagwane ko kweka na zamba. Yo chef coutumier comme ko bata manatumana, c'est quoi cette histoire là? Et ça compliqué. Les bureaux d'âge, bako kamba biso. Et ilunga ilukamba, bako c'est la démission nae. Attaque professeur, atabana nae ba paie ses conseils. Parce qu'il sera ridicule. Aux applis forte que Mabunda kei. Awa les bureaux, ndenge bazolo bawana FCC, oh batie comité de crise, bazo s'organiser pour que baya kozwa. Bokozo wapi? Même ceux qui muto akozwa bureau, à cause de la muto azalaki na kati ya FCC. Ah oui. Muto azalaki na kati ya FCC, amonaki avant. Mais oye FCC kaka FCC oyo. Tokende.
mutu na bino candidat na bino akozwa 50 voix. Bon retenir ya 50 voix, bon meka kutu te. Bon meka kutu te. J'ai vu les gens, ba polémique yeko bima. On de quoi les papa Molière a lobby 15 000, a lobby 55 000, oh Daniel Lié on a fait lobby makambo ba jeep. Na lobby. Ndenge bo moni na moni Molière a outi ko publier photo wana ya bango mibala. Je vais vous dire une chose. Biso tozabatu. Je parle de moi Tambo. Boloba ke nazaka na bongai ngai. Oui. Il faut d'abord ngana lobaka na mindima. Je vais poser une action parce que ba pesinga mbongo. Je vais poser une action parce que ba la kinga mutuka nga. Ngai penza. Soki ezana mutu balakaki mutuka. Soki ezana cadre ya ba parlementaire parce que caméra même tango azo comparaître. Alobi apesa ba parlementaire ba mituka, ce n'est pas que caméra bimisaka mbongo ya poche na ya pesaka. Non, c'est l'argent de l'État. Na lobaka na bino mikolonio soki ba député bazo yaka misusu bazo yaka na moto na parlement, les gens souffrent. Ce qui va avoir représentant à Bino. Et qu'on a estimé qu'avec le bureau qui vient, député Mitou. Où est le problème? Ce n'est pas parce que Balaka Kibiso Baki, allez beaucoup et Samabunda Bongo Toko Sombe la Bino Mitou. Ça n'a jamais été le cas. Au bout de $15 000, ce qui fait $1000, pour beaucoup et Samabunda. Ça n'a jamais été le cas. Je me demande à cet âge, n'ayez qu'au brader personnalité nanga parce que il y a problème, il y a $15 000, il y a $20 000. Oui, ngana me sana na kibobola. Na loba kana bino tout, na leki bino na biloko misat. Ya liboso. Na leki bino na ki villageois. Bino tout bozaba to ville. L'unique villageois ezanga. Okotika la ka jamais kokoma villageois. Okotika la ka jamais. Tala etoko wana bomoni na vandaka. Omoni ndenge bazola kisanga. Bazo pesanga conseil biso tozwaka ba conseil ya etoko. Omoni kicho ndenge nafanya na kacha mai. Wana nazana jera. Te, nazaki na nzela nazokende jera na longwe bwende. J'aime ça. C'est ça chez nous. Ki villageois na lekio. Ya mibale na leki bino na nini? Na kimobola. Tala boza bambongo, boza ba sapeur, bola taka bien, ba concordance tout. Tala photo ya président assemblée provinciale Godem Podenge Tamboli. Boleking ngana lekibino bolekinga côté wa, mais kimobola ngana lekibino. Ya misato na lekibino na ignorance. Bino boza tellement mayele que ngasi ko okoko mazoba zoba lokola ngate. Biloko misato. Mais na biloko misatu wan, je me demande si je vais brader na ki villageois nanga, na kozanga mayele nangai, na ki mobola nangai pour na $15 000, bien $20 000, ou encore une jeep. Té, na bilanga, kokata nga na somba mutuka. Une voiture. Je ne peux pas brader ça. Ce qui est dans la Batoubalakaki, ce qui est dans la Batoubakendaki, parce qu'il y a eu des promesses, mais je ne pense pas qu'ils aillent. Les honorables députés que vous voyez là, ce sont des responsables. Bao moni ba signaki, bao ba faire partir Mabunda. Ce sont Batouba pesa kambongo lokola FCC baza, bazate. Félix a pesa kambongo te. Azana un esprit, tango oyokaji memba Denis bazolo bage akabakate, azabeton akabakate. Basoni kafota balobi eloko along atikaji kuna kama suba nae. Vous n'avez pas suivi. Félix a kozanga mbongo ya kopesa batu wana yeka kopesa ba député. Félix akabakate. Aouti na opposition azala culture wana te. S'il y a des gens à qui on a promis les véhicules et qui ont voté pour le départ de Mambunda pour ça. Wana ezota la bango. S'il y a des gens à qui on a remis bambongo. Wana taliban. Nous ne sommes pas là. Je pense qu'il faut que ça soit dit, que ça soit retenu comme tel. Boko kende wapi. Batombongo bao ngoyo batambo mwamba. Les gens qui ont financé, qui ont financé la rébellion na makamunyoso. Amoni première dame, makamwana bazaji koloba. Même ceux qui batu ba éviter. Bande konanga bazaki na FCC ba comprendre.
Tambo Mouamana Mabunda Bakobimawana que nous avons dit au chef de l'État, nous lui avons dit que tu as violé la Constitution. Mais à Monica, la première dame, Talandenga Gumban, Moutoua modèle Wana, Oyazo Gumba, on a degré Wana devant la distinguée première dame. Quelque part, chef de l'État, il mentait les gens. Parce que le Kouta, Sabatu. Et ils ont compris que Shina Rambo, Yamoko Aloba, Hayu Rambo, Shina Rambo. Et devant distinguer première dame, Tala degré, Yako s'incliner. Kaka devant chef de l'État, Ndakozwa, courage Yakoloba Makambouan. C'est quand même compliqué, Bande Konanga. Yango comme on a le comité de crise. Bondi Makozala na opposition a pété. Et tous nos collègues ont déjà compris que pour exploiter Bango Minji Kozwa Bango Lokola Banamike, c'est moins de 50 personnes. Je vous ai dit. Même président à Kotis Nabiso, Godard Moutemona, je l'ai vu là. Et j'ai donné conseil à quelqu'un dans le lobby. Yoz a plus grand bénéficiaire que ça. Oligno Landa Oyo Mouchar Oyo Akinaka ko enregistrer bateau. Mouchar. David Sala, Yotika Selemba on a nani. On avait besoin de toi dans le Parlement, mon frère. Nalobibo. David Sala, Selemba Otika on a nani. Vie des alliés. Parce que ceux qui osent à la canane na yebi, Mukongo Yazakana Lolendo Logola Muruba, David Sala. Je ne te voyais pas être mouchard, moi. Je ne vois pas David Sala, Kozala Moutia, Moukala, Yabat. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Bana Selembao, vous devez bien vous faire représenter par les personnes crédibles. Bana Funa, Foboeba. Je suis fier de Christelle Vouanga. Mukongo responsable, une dame responsable. Yango Moni, Azana parmi les rares. Présidente de la commission des droits de l'homme. Tant que le Bagabilo qu'on a eu un rendez-vous au sommet, oui. Mais j'ai toujours prié qu'elle soit bien encadrée. C'est ma prière. Qu'elle soit bien encadrée. Mais vous sentez le sens de la responsabilité. Jamais comme on a Christelle. Azana présidente de la commission. Jamais. À quoi qui peut qu'on flatte FC7. Avant de enregistrer, avant de saler qui mouchard. Vous espionner. La méritocratie. Honorable Christelle, vous avez mérité. Ne konanga David Sala. Na kwa appuyer yo pour na Selembao. Na kwa appuyer yo. Na zape moi na Selembao lokola. Mutawanga nanga. Masolo na député. Boya organisé pour que bon mekanzoto na bureau assemblée. Tokolia bino bien 50 voix. Ce qui besoin bien. 30 députés sur 48. Il y a Nord Kivu, Badere na union sacrée. Bande ko bakoloba, il ne faut pas espionner la prise de conscience. Eza mu pepe. Ndenge mu pepa yu de pese ya ba 13 parlementaires izwa kamboka. Mu pepe nde yango. Et je me pose la question. Au cas où tous ces gens qui font de bruit, namoni batu wana balo. Oh bino, biso na drapeau ya sécession katangezi. Soki Joseph Kabila a koka kosala sécession pendant qu'il avait toute la République et l'armée tout et tout. Kaka sikonde ba kosala. Siko soki un jour boyotika Joseph Kabila lobi. Je prends congé de la politique. Bogolobani. Bogolobani. Il faut voyer bas. Il faut boyer bas et puis boire dans la soupe. Le gouverneur Yamongala adhéré à l'union sacrée. Je disais à quelqu'un ce matin dans le lobby, papa, vous courir risque. D'abord aux Kassayen et comme moi base électorale na yo. Ezakuna. Et nenge yo zo kende lokola yonde olingo kufa nango. O kufa bien bien. Chalamwana yemba lobi malu katonda bakola. Bakola la. Le coup contre le bureau
Ils ont un match d'entraînement. Et le bureau, même s'il y aura quelqu'un qui va prendre le bureau, ce n'est pas quelqu'un. Attention qu'il y a un FCC. FCC. Mais au FCC, il y a FCC. Bye bye. Ce pays doit fonctionner. Tous en a posé à Batu Yakoya pour défier Batu Missoussouté pendant que le peuple souffre. Tous en a posé à Batu Yakoya pour saler le peuple Wana Moussal. Masolo n'a de pitié. Nous l'avons appris que Maître Pascal Nyembo interdit à Kobima Pambate, Bazo estimait que dans le cadre de la banquette sur fraude minière, il y a des informations qui sont sabat. Bande Konangai, tout ce qui arrive aujourd'hui est à la leçon. Tu ne vas pas au gouvernement, tu ne vas pas faire la politique pour t'enrichir. Aux autres qui ne connaissent pas la politique, était pour un coton de Sambongo. C'est révolu parce que même avant, et Kotikala. Il y a un appel qui concerne Tata Oyo qui corrompre les députés. Oyo, Azakota Sosimat. Oyo qui sont candidat gouverneur. Battez-la moi mouké aux oies. Politique est compliqué. Nalobier. Battez-la moi mouké wana aux oies. Parce que nous avons parce qu'on a déjà indexé. On te suit, on est là. Moi, on regretter. C'est ça aussi la politique. Il faut que service, je vais demander au service de sécurité, de renseignement. Que les prochaines nominations vont jouer quand même un rôle. Menez les enquêtes sur les personnes qui doivent occuper les fonctions. Menez les enquêtes. Tant que vous avez Angwalima, donc Mouyibi, Ayebana, Bozu, Bokotissier, gestion des choses publiques. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Bazaliao, ils ne font rien du tout. Rien. C'est l'occasion qu'elle va se retrouver. Mais dans le bâtiment, Moukolomoko a collé. Moukolomoko a poussé sa carrière dans Boloko. Tolobakango, bien avant. Pour que les gens apprennent à respecter les biens publics. Bandakou, tout y a l'État ici là. Les repus, moi, il a récupérer malem. Les professeurs Koko Nyangi, les jours que j'ai appris que Ndako a Vandaka, et Zandakou y a l'État, n'a aucun chair de poule. Quand j'ai appris que à Spoliatou, même gare centrale, Bande Konanga, Bobo Sani qui n'a sa cabine. Gare, Bissotozana Posa que, quand je suis allé à l'aéroport ce matin, nous avons Bande Konanga Bakoya Kamakolo. Embouteillage na niveau il y a des bonhommes parce que Mitoukanyo se comme Kobalukelawan. Ceux qui traînent à la train Bazipa. Il n'y a plus d'avenir. Train Ezate, Babomiyan. Train Wane Kokati pour faciliter certaines choses. Tokota Bakano, Nakacha Mai, ils ont facilité. Mais cette occasion-là, où est la volonté? Ezate. Mais on a toujours besoin. Il y a Babenga Bissou Excellence. Vous avez excellé en quoi? Aujourd'hui, le gouvernement, le bureau Mabunda qui vous protège n'est plus. On attend un grand travail. Na bureau Yokoya. Tokota là-bas, on va la candidat. Mais ce qui m'étonne est que les Congolais, n'alobaka mupaka kanda melakama et kufe l'amboa. Po ba kombo misusu nazo kabozo tanga. Ya kebaza la na bureau. Nalobi, bozaka na mboka oyo, boyeba kama kambu bien, bozaka ndengwana. Bozaka na mboka oyo. C'est compliqué. Na la nile komoko wana zolo bake. O biso to saliboy, biso to za ni na FCC, ni na Union Sacrée na lobi longwa. Ozo kosa banani. Nous n'avons que deux courants. Ba obazo linga kabila zonga. Utiliser
nourris, financés par l'FCC, bazo sala makelele, sous prétexte que biso toza bato ala muka lokuta bazo kosa. Yango bien anga Martin Fayulu a compris, il s'est tu. Silence. Azolo bate. Mon vieux, qu'on en appelle félicitations. Mais au réfléchir bien. Mais j'ai des conseils bandiko. Misusu bazo kende na excès des ailes parce que tokoya kobimisa ba makambo mukolo moko akole. Nous nous connaissons dans ces combats. Nous nous connaissons dans ces pays. Et boyebi keto yebi. Boyebi keto yebi. Et tant que bozo kobimisa ba komo misusu, muto wana zo assemblée bande konanga. Bozaka na mboko we. On doit quitter la crise. Oye utina ba humiliation, le chef de l'État l'a dit. Pour entrer dans une autre crise, na impolitesse moko boy. Botala kateba congolais. Bozawapi. Yango bo mena enquête botala comment se comporte la personne. On sera très vigilant. Pour celui, sur les candidats qui voudra prendre, on va parler. Plus de 143, 998, 311, 332 masolona de pité. Bande konanga etozo suki savana pona lelo. Ma ekosenga bota la action wana to salaka. Oto utaji ko sala. Ndenge to yambaki batulobi. Ministre ya ba personne avec handicap à Zagoto. Oui, vous utilisez les mots. Ok. Agotoyo, la risale. T'as un vous avez perdu. Banani bayaki a fois passé. Ngolo to sala ki action o ya balasi. Bino boyaki. Banani bayaki. Mama Brigitte boyaki. Bino boyaki. Banani musu bayaki. Bino boyaki. Nazo senga bino boyo kilanga. Moyen tout ça là-bas, action isolée, Isaki. L'autre, vous allez 15. Je pense. Le 23, ça sera quel jour? Papi. Le 23, vous allez jouer. Nous avons travaillé pour moi action pour la fête. Donc, alors, nous avons ça de manière isolée. Papa, na occasion, on a coupé sa vélo. On a coupé sa chaise roulant. Bokiti na transport de boyebo. Hein? Ana sedina no. Mata bebe. Como no nai? Udam tete. Udam pan. Now we are out. Alors, awa, singande, ako kangasi.
Bora kutama kwa eloko ya pili. Miaka siko kumba ina. Sekana mpeba pesho suri. Pembe. Moni fana moni. Papa. Ah, ezana rapina. Oh, tana okuna. Falo kanga nini wana? Piso wana. Ebi mafanya bu. Clé. Clé wana za clé velo ka o so bu so mo. Kabose. Ke bulo wa mupanzi kabose. Pape Sabino, ce qu'on a entre les 22 ou les 23. Ma belle Abino Zande que Ebele, tant que tu as bango, téléphone à bango et les cagati. Mais ceux qui téléphonent et les quitter, mon toyer jour suivant, en tout cas, moi, les actifs. Toujours ça, l'organisation, on a. Yomo Kumbayana. Nous ça, le lait de la poche. Ceux qui sont en action, tous allés ensemble, allez, tout cas, donc, tous allez organiser. Hein? Parce que nazaka na mbongo bikolo nyonso te. Awa je me concentre pour na toluka kamwa eloko ya moke tokokabola na kati ya bafete oyo ezoya. Toyokani malamu. Donc tokosala yango entre le 22 ou le 23 parce que le 24 embouteillage. Nasengani la protège, c'est un mot ça. Vous savez que comme il y a des bouts. Il faut nous avoir mon il faut nous mettre si on a besoin de protège nous avec qui chimique qui n'a pas de c'est le transport. Baction wana nyonso tosi tosali tolobi na bino nous sommes au-delà de 80 actions depuis que Covid est bandaki. Ils ont lesquels bateau. On n'a pas de financement. Ceux qui n'ont eu un likuta, ils ont bandeko oyanga. Un likuta. Saka loso, saka sukali, bidon mafuta. Bandeko oyanga, parce que ce qui donne c'est le cœur et non la main. Et nous préparons encore une action dans ce sens-là. Ceux qui ont participé, côté Nabiso, oui. Ceux qui ont côté Kosalatan Anzela, parce que l'Undia, mais c'est un bonhomme de CPD Sakayote. Salayam. Je dois dire merci. Nabao Bazar Mouté Maboli. Action Tokosala on a Kinshasa, la capitale. Tokosala on a Kabinda, chef lié à la province à Lomami. Oya Kinshasa, Tokosala le 23. Oui, selon notre comité, le 23, on est au l'action. Tozola kisaka bino oto sala pona stimuler bino. Oui, eza musala ngate ya kotonga ba toilette ndenge bozo mona wana. Eza kaka wana te. Wana na komina Kinshasa, ona Kitambo. Nyonso tu wana toko sala. C'est quand même bizarre bakuta ba mama na biso ba ko salaka toilette libanda na Kinshasa. Ezala, ceux qui vont monter au Kenda qui copient sa baba, on a trouvé les enfants dans quelles conditions? Il fallait répondre. Tosoma bambet, bamous, tokenda copient sa bana parce que bazaki kolala na ba carton. Topesa ba loso, topesa ba mafuta, topesa ba maputa, topesa ba machine à coudre, topesa ba chaise roulante, topesa ba béquille. Topesa bilamba eza pambate nyonso tozola kisabino pona etinda bino boko kakoyeba ke il y a vos frères qui souffrent et que yo tikaka ko critiquer ça la fait quelque chose et puis mouté mesal qui va contribuer pesa moninga sourire plus de 143 998 311 332 masolona député. Tout le monde a une liste sur lobby. Lobby, Tokozongi Labino, le professeur Jean-Denis Kassese,
pour Colimbis parce que la technique nous a compliqué. Merci.